je peux faire pour hériter les royaumes. C'est ça. C'est ça la grâce. Ce que nous faisons. Saint-Esprit se manifeste. Ndoki a kokate. Lelo que zo kamusa biso. Ndoki avant dans l'église. Azo ya pe santé na vita Christ au biso to benga vita Christ a demeurer une église. A sali pe bané. Aza pe une équipe ya département intercession. Aza pe na gagneur d'âme. A des fois aza pe président. Que biso to yebi vérité. On ne veut pas dire na maman ma caisse. Deuxième femme. Troisième bureau. Au monde ensemble. Je ne peux pas dire ça na maman. Oui. Je vois l'intérêt. Vraiment, tout est spécial à Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, l'homme de 33 ans, le vainqueur du tombeau, tout est possible, le grand Jésus. Hein, les rejetons et la postérité de David, vraiment, Zaralba Kombo et Belé Tato, ceux qui tombeau là, Azo mérité l'honneur et la gloire. Shalom, 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 Nababone tout, Yahvé Maké TV. Shalom, shalom, les sous, même 10 000 fois répété, Nabato Nyoso Bogumba Melaka, Yesu Masi, mo kondipe mo bikisi na ba vie na biso vraiment bondi ya bo atarde bono ite ezo dépendre na temps oyo bino bolandi la ka émission na bino ya 100% bonzambe oyo pesami et pas votre humble présentatrice et maman vérité Makese Niki la polyvalente 4 fois maman la reine de Bakopesa nzambe raison vraiment na kobo son appétit bonjour et bon après-midi na batu nyonso bolingaka maman vérité Makese vraiment lelo na plateau nanga na yambeli bino lisusu sali yankolo na misana kolo batata o ba genou na bango nzuluka batata o bakota na système généalogie tango nyonso pona ko consulter l'Éternel Dieu des armées pona azwaka solution ya problème a mutu moko pokaka ayeba akota na vie ya mutu moko balobi tata mokila kokola kelo mabe mais soki tata no ya molimo atelemi azana accès ya kolongola yango po bango de bampaka suka mboka vraiment soki nazolo pona bango na sepelaka na lobaka kaka lelo nazana mosali na nzambe le prophète Gabriel vraiment ye azokamba église ya ipa palavra révélada révélade ce qui n'a pas sanité parole révélée to kenango na français azokamba église ipa parole révélée vraiment nazana on a plateau na biso ya Vemake TV na yebi ke batu mingi boso yebi sanga mama lukela biso batata toza na post expérience ya batata ba papa baleka na plateau to lobela likambo tozo ninga to loba eza débatté eza pe guerre te mais toza na posa kaka ya bwanya ya batata esunga mutu moko oyaza quelque part sans plus tarder nako umela te nazo présenter invité nangai ya après-midi ya lelo nakoko bosana te mbote nanga na Magie Aruna partenaire ya Vemake TV mbote nanga lisusu na Junior Fondé Mukulumpa nakati ya Stete partenaire ya Vemake TV nazo présenter déjà invité nangai shalom papa. Shalom maman vérité Makese. Vraiment papa nazane sengo ya komono lelo. Amen. Vraiment je suis très saillie de joie. Donc joie nazanango et permettre gana ça la sourire na présence à papa. Vraiment. Bonne la santé papa, merci beaucoup. La grâce tout va bien par la grâce de Dieu on est là. Dieu fait grâce, tout est possible à celui qui croit. Amen. La facilité. Oui. Tout y a awa. Vous savez, on a rapporté. Vraiment. Dieu est bon, il fait chaque chose à son temps. Gloire au Seigneur. On est là pour répondre à l'invitation et à servante. Vraiment, Kolona Biso Azwa Lokumu. Merci. Bonne santé à Ipa. Ya ipa igreja de la paix toza bien biso za bato kimia amoni lolenga na biso ka kimia on est là pour la paix. Amen. Vraiment kola solo kumu papa masolo na biso to sola lelo toza na posa esunga mwana nzambe moko to mibale to misato na sepela rapena na lelo ba hotel na tia ka mutu moko no bosko se kola bongisa e baza la 10 baza ba recevoir elongolwana vraiment na zana posa na sujet auto partager esunga pena bana na nzambe. Donc toujours parler na thème moko na interview na biso na émission na biso na masolo na biso ya lelo rôle de l'église vis-à-vis au monde. Toyebi que Jésus-Christ tango a salaki mission na ye
azalaki pe na ba disciple o azalaki ko tambola na bango mokolo moko na moni quelque part na Bible na Matthieu 28 Jésus-Christ a recommandé ba disciple alobi bokende bokeko sala batu ba yekoli na ngai siko papa tolingi to sola na papa o partager na biso expérience po biso toza bana toko za la pe bakoko na niveau ya âge ya ministère na bino rôle de l'église vis-à-vis au monde papa au traité sujet au ndene. Bon, merci maman journaliste. Grâce pe ezala likolo na nzambo akili biso. Amen. Je réponds au nom du prophète Gabriel Wade Jamba, prophète à opprimé. Tous allés à pona couper sa lumière sur un sujet délicat. Oyo et salike batu belé va se retrouver rétrogradé par rapport à la réalité oyo to beng église. Rôle église vis-à-vis à Mokili. Tout d'abord rôle les ali musala oyo église. Sengeli et ça. Amen. Oui. Un apport. Oui. Yangwa bien caro. Donc l'église na mokila na musala makasi fois ça. Oui. Partant na étymologie ya kombo église et uta na kombo français teto anglais teto portugais te. Mais on peut ça déjà kombo français église. Église est en français. Oui. Na Kikongo Dibundu. Na anglais church. OK. Donc ils ont dérivé mais comme église uta na ba grec. Grec ecclesia. Elinkolo ba kobimana. De bâtiment bazala quelque part oui. Zambé a charme meilleur alongola bango place wana. Oui. Ayana bango quelque part basa la transition. Bazala ki wapi sorti du monde. Bazala ki na mokili. Donc Zamba longoli bango na mokili ayena bango quelque part pour un but. L'église n'est pas par hasard. L'église a un but à accomplir dans le monde. Parce que bato oyo nzamba longola ki awa, il faut basa la transition oyo to bengi ya transformation. Oui. C'est-à-dire ndenge tozalaki na mokili. Oyebi lolenge nini batu ya mokili bazalaka. Okay. Elobeli na bango, esaleli na bango, elateli na bango, makambo na bango ezala ya mokili. Parce que nzamba lingaki te église na ye ezala na biloko oyo. Elongwa awa ekoma awa wande place nzamba azopesa forme na église na ye siko église oyo elongwe awa eye awa il faut vivre transformation mais église oyo koyiko vivre transformation te donc ndenge bautela ki awa na mokili bayeka na biloko na bango donc rôle komi un peu perturbé. Pourquoi? Parce que Yesu alobi bino boza mungu na mokili. Oui. Bino bozali lumière. OK. Or celui toza lumière Bible lobi lumière ezala pona ko éclairer na mulili. C'est ça. Siko soki bato bazalaki abazaki na mulili ezamba longoli ba na mulili ayina bango il faut babanda ko vivre olamu ya lumière ya nzambe pona ko pesa na mokili. C'est ça. C'est ce qui ne se fait pas. OK, merci beaucoup papa. Yango ezo salamate. Olobi église eza lokola mungwa. Mungwa epesa saveur na ngona bile. C'est que église faut pesa image ya malamu na mokili. Mais aujourd'hui tozo mona au contraire. Église ndenge papa Patrice ayemba confusion. Toluki na église to moni libanda toluki libanda to moni na église lelo e perdre ba qualité na ba capacité wana nyonso lelo tozo mona eloko moko mutu azalaki païen rôle ya église tant mutoyer il faut abongola motema azala transformer apesa banda ko pesa ba caractère ya Christ atambola lokola Christ aloba lokola Christ a même habillement na ye alata lokola Christ même façon na ya kovanda. Tout le monde ba disciple ba salango bazalango abeteli mutu lisolo te mais lelo tozo vivre mutu fort ba kinga na za chrétien nga na za évangéliste mais ba biloko wana kati ya mutu ezo manquer ezaka nini. La plus grande dilemme tozana yango eza dilemme ya transformation. C'est ça le problème. Actes des apôtres chapitre 2 verset na yango
27 37 tikuna na se tokomona tango molimo akiti likolo na bayekoli. Première église et bandi na Pentecôte. Oui. La réalité spirituelle est bandi na croix. Oui. Tango Yesu batoboli mopanga makila na maebimi ya naissance ya église. Siko pona ko confirmer yango c'est na Pentecôte nde bisika molimo ekiti nde Pierre a telemi pona ko annoncer les premiers alliés à ko annoncer la bonne nouvelle. Ce qui bonne nouvelle les a bien annoncé, il y aura des transformations. Ce qui bonne nouvelle les a mal annoncé, l'église demeurera stérile. Na babiloko oyo tozo vivre lelo moto aye na église azakaka ndenge azalelaki na mokili ya komi lokola obstacle. Bible lui tango Pierre azote ya batu oyo maloba na Nzambe. Bible lui après avoir koyoka maloba ya Pierre, ils eurent les cœurs vivement touchés. Amen. Le plus grand problème aujourd'hui, le prédicateur a tenu pour transmettre la parole. Il vous prêche la parole, mais cette parole ne touche pas le cœur. Pourquoi parole on ezalina alvo na portugais ezana objectif moko déjà établi. Il faut kaka esimba nzoto matériel, mutu azala bien, mutu abala, mutu abota, mutu voyager. Oh, l'essentiel de tout ça, ce n'est pas ça. Wana yesu alibeza ba reste. Ok, merci beaucoup papa na kati yote telemana noana muke olobi eza problème ya parole eza mal annoncé. Si ko parole comme ko za la mal annoncé, tozana ba doma, tozana ba prophète, tozana ba pasteur, tozana ba évangéliste, docteur, tozana lelo to komi ko toke plus loin to komi na ba bishop, ba archibishop, ba général, ba titre ebele ko pa parole ko za mal annoncé. Lorsque je dis parole les a mal annoncé, c'est parce que Jean 8:32 lobby okoyeba solo. La parole doit être prêchée dans la vérité. La vérité, c'est ça. Et c'est à partir de la vérité que l'homme doit se transformer. Amen. La parole n'est pas simplement prêchée pour la côté à terre. On ne prêche pas pour prêcher, mais on prêche la vérité. Et la vérité, c'est Christ. Ok. Lorsque la vérité est à franchir Moutouana, et nos paroles que nous prêchons aujourd'hui, ça ne touche pas le cœur. Les gens ne sont pas touchés. Ça touche le corps. Il y a un moment où Moutoumoko a transformé dans Nzoto naye, a bien, a béni. Mais c'est un impudent. C'est un sorcier. C'est ça. C'est un aventurier. Motema naye, ils a touché. Et Moutouana, tango akoya koyoka liloba ya solo. Ils a lokola jeune riche, Yesu aye pana Yesu. A Yesu atuniye. Yo osala malamu alibisi salbi ok osali malamu collection ko kende teka biloko nyonso kabola na babola landanga yene sa sentir que message bateya ki ezaki bongo te bateya ki e ozui sikoyo atika nyonso abande la vie à pauvreté a changer vie. C'est là où il y a les problèmes. Les gens ne veulent pas se repentir. Maté ya soki ete yami le cœur isir le cœur touché Bible lobby après avoir koyoka maté batuni Pierre que ferions-nous les a difficile dans l'église na biso moté ya tei on dit maintenant musa papa vraiment tu m'as prêché qu'est-ce que je peux faire pour natika komela masa qu'est-ce que je peux faire pour natika kindumba na salani et c'est ma question est yaka. Mais le papa ezo yate par rapport à quoi mutuye morona na église mais azana confiance au pasteur wa non tété. Azana confiance au pasteur to na o ba venturier mais ayene pe église. A des fois pas ko yena souci mo ga ke naza combattre na famille malade ezo tungisanga naza na pose loko bo nzamba salelanga mais aza pas même na confiance ya mutu aza onkolo te liboso. C'est pour cela encore yo kané message bazo mona na okepa na ina gelubani. C'est très très dangereux ko ya l'église et que ça la confiance na mutu azote yo. C'est très très dangereux. Et comme makasi na temps parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce que ça la confiance na maloba oyo mutu anazote ate. Oze lokote. Voilà pourquoi ba tu ebele lelo tozali lokola
Saoul. Atebele, bazalokola Saoul. Oui, oui. Ndenga yena bonzambe, ndenga limeli Yesu Kristo. Ayebite ke bonzambe tambola kana benterdi. Ok. Bayebise te ke bonzambe c'est les interdits. Ok. Bayebise te ke bonzambe c'est l'initiation. Wana c'est que ça faute ba fidélité. Faute ya bat oyo ba leader oyo bazali bosa ba fidèle. Oui. Parce que pourquoi la majorité ya bat ils ne veulent pas prêcher la vérité pour maintenir l'équilibre. Ok. Or maintenir l'équilibre c'est tuer le peuple de Dieu. Maintenir nazala un équilibre nanga, nazala na prayer nanga, nazala na batu nanga, c'est bien, tu peux gagner tout. Mais après tout cela, il y a un paradis à gagner et un enfer à éviter. Okay, yes. Et cela va dépendre na ndenge yo oteili batu na yo. Saoul ba initia yete na sacerdoce. Mais alingi asala musala ba sacerdoce basala ya kotumba mbeka. Asukaki malamu te. Lorsque nous prêchons la parole de Dieu et que nous ne disons pas la vérité na bana na Nzambe, un jour bisika mwana na Nzambe akeko yoka vérité quelque part a condamné tata na ye. Parce que le lobby bazwaka mwinda te bachana se amesa. Mwinda bachaka mpalikolo amesa. Parce que rôle nini biso toko yiko pesa na mokili. Soki biso moko tozana bozana molili. Merci papa eloko mo suto lingai to loba. Papa tozo mona lelo na kati ya église na biso. Trouble eza makasi. Trouble ngo eza par rapport à quoi? Ba pasteur ba papa vraiment avec beaucoup de respect bozo pesa priorité mingi na bato yo ba pesa kambongo na église. Mutu wana ataza na ye impidique, ataza na ye semer de trouble na kati église, ataza na ye mutu moko ya songi na église, ataza na ba niveau moko pena omona ke azo correspondre te à servir Nzambe na église. Mais lokola azana moi ko pesa mbongo ya azana mutuka azana mwa boye mais bozui mutu wana bote a gérer poste moko na église. Bato bongo ba osemi ba trouble na église. Ya mibale na église ba pasteur bozo prioriser que mutu azana accès ya ko sala nyonso na kata église. Soki alobi surtout ba président sa ba maman. Président Saba Mama azata na notion te ya makambo Nzambe. No converti. Ye monda kuna bongisa ngote. Trouble sur trouble le lobi bande la zonga. Mais mama wana comment akokozala azwa accès ya hôtel maliboso akamba ba mama. Papa wana comment akokozwa accès mais pasteur okoloba te po talake azana moi kombo na kati église. On ne peut pas bâtir l'église, les colonnes à battre par rapport à moyens financiers na bango. L'église en soi est coca déjà. C'est parce que Jésus est mort qui je bâtirai mon église. L'église est là ya mutute. Biso tozakaka ambassadeur. Mukolo église. Aye bisi bayoda soki bino boko adorer ngate tata nanga za capable asebisa mabanga ba adorer, c'est-à-dire quoi soki bino bo pesa mbongo te mukolo église abotinda batu na ba pesa mbongo eza erreur tozo sala lelo mutu oyo azana makambo Nzambe te aza fermité aza converti te, c'est une erreur grave Vraiment ya kochaye azala leader. Vraiment. Parce que London, que c'est qu'on a, vous n'avez rien occupé ce moutelo. C'est ça. L'église na biso, ils ont battu na matériel. Or, l'église, c'est qu'on vend na matériel. Nomination na bas sentiment. Il faut vendre na spirituel. Oui, oui. Pourquoi? Parce que c'est le spirituel qui a engendré. C'est ça, c'est ça. Ce qu'on t'a dit, batu, nyon se va na l'église na biso. Malheureusement, Nzambe va bien goûter. Oui. Ça n'a expérience. Au moins, on va dimanche. Azana sakinaï. Na katia sakinaï. Pour des rezali. C'est ça.
page tes mais Bible, oh là là, c'est très grave. Ça la caca expérience. Si tu as 15 ans à l'église, verset mon quoi et cette personne a zelazo eloko pas ensemble a gozoate et mutuana tango akoumela amoni que les choses ne marchent pas a obima ndenga obima muno kwa kangate abima déjà na maloba ya ko décourager c'est ça. Ah église wana ah paiwana nous c'est or les plus grands problèmes ezali toye baba nani otokopoti Yesu kuto avant achaba ye kolina il a pris le temps de prier formation paix il faut quoi fermer il a pris le temps d'affermir pourquoi parce que makambo tozo sala il faut ba initier c'est ça. Samuel a été initié soko yebi makambo nzambe te ko sala yango te soko sali yango toko sepela po sali mais mukolo musala osepela te tu seras puni ya omoni bato ebele lelo baza na se ya problème ya nzambe. Il y a d'autres choses bible lobi bana ya Eli bazo salela nzambo bayebaki ete moto oyo che mama présidente moto che papa patrocinador ayebi nzambe te mais yo che ka pona finance papa limbisanga na mona pe mama présidente moko bayebiseka ça la prière à clôture na biso papa ezwa temps azo prière à clôture mais t'as la titre ça dans mon église maman diagonesse ça la modération bozo bana ko banda ndenge nini vraiment c'est ça les plus grands problèmes tozana ngolelo leo eza importé ezali église ezonga na principe c'est ça Yesu alobina bango au commencement ça n'a pas été ainsi au commencement était la parole au commencement n'était pas ba prestige tozana ngolelo moto akobika kana maroba na nzambe amen. Lorsque la parole de Dieu est à bien prêcher, l'église est qu'on prier et mokili et qu'on a na pose église les lobbies tozo ke na mokili amen tozo ke ndozo na mokili or makambango ezala bongote c'est l'église basali na nzambe nde babandaki kopesa na mokili mokili ba roi babandako ya koza sagesse c'est pas basali mais lelo c'est le contraire. Pourquoi? Parce que l'église a perdu sa saveur, a perdu son autorité. Moyen ba pesa oyo bazana ngo les meilleurs exacts. Pourquoi? Parce que ces gens-là bazana bilamba ya Saul bazo salela nzambe na bilamba Saul okoboma Goliath te na bilamba Saul. Amen. Et merci papa okoboma Goliath te na bilamba Saul. Papa lobi bato ebele bazana na bilamba Saul esengeli balongola. Motozo kina biso vers la fin poto chite po ya koloba eza tellement ebele vi que tant na biso eza mokie. Papa église ezo evandi na puissance ya Saint-Esprit. Ce que tu zongi na ba église likambo na loba ngo mingi ponga mona za témoin ya bane wana ya bane 90 na pesi le bulldozer Timothée Mbenza wana bazape na tozalaki na bango ba yaya bazolanda biso évangile ti bakangi biso tozape na ya ba temps wana papa Timothée Mbenza bambote belé na pesi susu papa Noé Francisco na kati ya poule ya Sapu le président ya Sapu ba yebi makam na zoloba na ba temps wana na bepoki wana ya ba Yesu azali au église na biso to kangango na ba saki ya farine na midema mbula pe beti me bopola kanto kolanda Yesu ozomona puissance ya Saint-Esprit zala ki manifester makasi na kati église na loba likambo pona mona ngo na misu bandoki na ba quartier église na biso ba koya akepe na osala misala koya lobe église wana eza moto makasi donc c'est que alza kuta to tambola koyi na kati église avanda te po moto eleki permanence na biso ezalaka ya ba ACT ya ba kiti ya kitoko te to zalaka saki ya bidema bokangi bitoko tolala wana mais période ngo zomona Saint-Esprit se manifeste ndoki akokate mais lelo eloko ezoka musabiso ndoki avanda na église azo ya pe santé na vita Christ o biso to benga vita Christ a demeurer en église asali pe bané aza pe équipe ya département intercession aza pe na gagneur d'âme a des fois aza pe président orchestre atam so baza pe yemo pe ntoma ndoki azawana siko puissance ya kombo Yesu
Bible lobby, vous verrez le nouveau, la différence entre les justes et les païens. Ce qu'on a quatre églises, n'a pas de différence et mon anate. Donc, pasteur moko pembe les ambons, on a passé bambo talobi, le vrai, il faut nous quand on a colléma pour la torche au mon anate, ce que colléma peut comme difficile. Comment toko ki ko yeba ko discerner là où il y a les vrais et là où il y a les faux. Discernement est à un Saint-Esprit. Discernement, les a torcheté, les a collématé. Ok. C'est un don. Au moulin centre, on doit payer ça. Lilo, ce qui fait que le Saint-Esprit a opéré une église dans Bissau Lelo et a opéré ça. Lumière te saveur te na ye na mokili na babaye bandimela Yesu na biso te. C'est parce que nous autos apporteurs ya message oyo toza na bilamba ya Sao. Deux, toza ba Nicodème. Ok. Toza ba docteur de la loi. Toyebi ebele. Qui connaît tout. Mais nouvelle naissance. C'est ça. Il avait l'église, cet homme Nicodème. C'est ça. Il avait les titres, cet homme Nicodème. Oui. Cet homme Nicodème. Mais ce qui a fait la différence, il était un docteur de la loi terrestre. Lorsqu'il a un docteur de la loi céleste, il a vite compris que message à Zopès. Na message au docteur Céleste Azopès, il y a une différence. Nde atiki aye. Amen. Tango aye. Le problème c'est quoi? Lorsque tu sens que les choses ne marchent pas, laisse. Cherche l'éternel. Cherche l'orientation. Ok. Les gens ne veulent pas ça. Ok. Les gens alingi kaka azala wana ba monaye. C'est pour cela plusieurs ont fini na casa Hérode. Ndako Hérode. Kuna ndakende kwa simbelo comme quoi renforcer. Kwa tikala kana top. Or Nicodème a vite compris que bateau nyonso nazana bango. Ceux qui n'a saisi l'opportunité oyote, un jour ça va m'écouter cher. Yamoni batunyon soyo tozali basali ensemble. Soto saisir l'opportunité oyote, un jour ça nous coûtera cher. Nicodème a tout Jésus. Que faire, maître? Je sais que tu es le docteur venu de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour hériter les royaumes? Tu vois? C'est ça. C'est ça la grâce. Ce que nous faisons est un objectif moko, hériter les royaumes. Et l'église il faut y aller. Peuple en Zambie faut y aller. Ce n'est pas hériter le royaume terrestre, le royaume céleste. Amen. Ne Jésus a tourné, oh, mais toi tu es le docteur de la loi. Oui, il faut. Mais à Oumeli, pena la docteur de la loi na yo ana quelque chose vraiment. Il faut Malami balé, c'est ça. C'est ça qui fait que les hommes ensemble à quoi coopérer. Les gens ne sont pas convertis, ne sont pas à la nouvelle naissance. Gloire au Seigneur. Nés de nouveau. Les gens ne sont pas nés de nouveau. Ok. Mon naissance, nouvelle naissance, et ma et ma transformation. Oui. Et ma grâce. Amen. Yes. Tant Nicodème a eu oh, c'est-à-dire nabota na mama ya comprendre à comprendre notre ok. C'est pour ça lorsque maintenant na comprendre bien te malobana nzambe à interpréter en bien te. C'est ça. Yamone na tawana vérité zalaika moko. Il vous prêcher la vérité. Ce que tu fais au monde en et la crainte de Dieu augmente. Tala naniana Saphir. Nathan et apôtre. Oui. Pierre. Basalivé nabango. Et les gens dans nos églises, ça l'avait. Il est là à l'aise. Ah, Vontade. Il est là à l'aise. À Vontade. Mais Nathan Pentecôte, ah. Qu'est-ce qui fait ça? Les gens ne sont pas nés de nouveau.
Ok, merci beaucoup papa. Et ça problème moutali ko bota mambala mi balete. Ayebi ki naissance kaka ndenge paso tabo la kaka lokola Nicodème. Papa merci beaucoup. Nazu makambe bele pa na yo awa. Na kansata ontotika na montagne na montage plutôt nde na kozwa nga mo pe na linga makambo aboye. Siko papa tozo ke na question na biso ya suka. Qu'est-ce que l'église doit faire aujourd'hui pour sauver le monde? Pour eza sous facile te na minute évangile yo memelanani. Tozaka ko ça l'évangélisation de maison en maison. Le lo qui était anani. Tozo le blasir les deux côtés. Biso pe batata, biso pe église na mokili. Biso église le to comme une difficulté au service ko ke ko ça l'évangélisation. Ba lo lenge na biso pe. C'est raison qui ne peut évangéliser la tindenge moko boye. Ok te apaya ataye moko kutu. Le lope ba pasteur ba aventurier tala kutu pasteur ba criminel ba sa ba crime belé donc ba biloko belé ba accusation ba to bazo mona ka ke to ça son attend ko yamba évangile te po biso nyonso to kokani. Siko papa église Yesu sunga biso. Église lelo et koko sala nini pour mokile za la sauver. Pour bientôt Jésus revient papa. C'est simple maman journaliste. Oui. Église ezana mabela avec objectif. Amen. Il y a que sauver l'église doit prêcher la vérité. L'église doit dire la vérité au monde. Vérité on le papa zolo bamate. Ce que zolo bamate, c'est pour cela que nous avons un problème, difficulté zali. Pourquoi? Parce que bisoto yebi vérité, on ne veut pas dire na maman ma caisse, deuxième femme, troisième bureau, au monde ensemble. Moi je ne vais pas dire ça na maman. Oui. Je vois l'intérêt, mon intérêt na maman. Ça. Je vois protection na maman. Oui. Or, la vérité doit être prêchée dans la totalité. Amen. Dans l'Ancien Testament, l'agneau s'est mangé dans la totalité. Amen. Balibi n'ajoutait rien, ne retranchait rien. Pour Tobi qui s'amokil, nous devons prêcher la vérité. Nous devons amener la vérité au monde. La vérité, c'est Jésus-Christ qui était né d'une Vierge Marie. Souffert pour nous. Il a été chicoté. Troisième jour, il est ressuscité. Il nous a promis un ciel à hériter. Et ce qui te yebisi batu soloté un jour bakotuna biso. Boye barango pe papa. Si, to yebi. To yebi. Vous pouvez mentir tout le monde. Mais ta conscience au sangote. Même dès avant de na sofa na yo. Oui. Je peux te mentir. Oui. Mais ma conscience. OK. Je ne peux pas mentir ma conscience. Je sais ce que je dis, je sais ce que je fais. La vérité finira toujours par triompher. Amen. À quoi porter solo na mokili? Mokili. À quoi se retrouver. Et c'est alors bakoya kotuna. OK. To salani potokoma lokola bino. Mokili azoko kate pourquoi? Pour makambo bango bazana yango bango to bazana. Yango wana. Na Antioche balombaka na batu wana te. Batu ba milobela te. Bamona incarnation ya Christ. Oui. Lelo eza difficile. La manière de ya batu bazana egiza olobelaka. Vous sentez bazaba paga. Vraiment. La manière so de s'habiller. Vous sentez batu bazana. Siko okendote mutuni. Parce que yomoko agissement na yo. Oui. Oza na ba fruit de l'esprit. Oui, oui. Pona mokili nazalaki brigand, na mokili nazalaki agité, na mokili nazalaki boxer, Bon, na mokili nazalaki ngai. Ngai. Oh là là. Osa kokantete ndenge nazosambela. Ndenge nazosambela apres osakanela nzela natika nanu Bible nalakisa yo. Biloko yango tozalaki nango. Ntango toye awa, nous devons porter la marque de Christ. Amen. Nde bayebisi bango bomoni bato wana baza ba Kristo. Pourquoi? Bamonaki Christ. Balobaki kutu te. Christ. Bamoni Christ na kati na bango. Amen. Sa manière de parler, oui. de marcher, et de la vêtir. télé.
de se comporter. Et c'est alors que nous allons sauver le monde. Sans quitter, le monde restera monde, mais nous aurions un problème à rendre devant les trônes. Gloire au Seigneur, Batata, pour rendre compte, Bissonio, pour rendre compte, et pas Nzambe. Vraiment, Bible lobby, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Plus loin encore, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Bo solon de Kangolaka, vérité de Kangolaka, et ça, que monta comme on a beau somi. Vraiment, Nzamba Zolokumu, papa, to comme Sukato Chité, et le peuple qui connaît le son de la trompette. Le son de la trompette. Si qu'on a bêta aux églises zalelo pour yesu par bando trazaka te pas zela biso kaka tozo bongo na tozo zonga na mabe tozo bongo na tozo zonga na mabe si ko soki yesu le loi yé son ya trompette sur la bible le besengo na muta ko soso la monga kelelo et sou ki la biso wapi les sons ya trompette ils ont bêta manango chaque jour. La culte matinale, il y a un son. La culte à Poko, il y a un son. Séminaire, il y a un son. Campagne, il y a un son. Oui. Mais les derniers sons, et que ça la son, il y a enlèvement. Amen. Parce que pour netto lama, na son wana, il faut que nous son et transformer. Oui. Parce que bagocha sincérité. Bagocha escalier. Et tant qu'on a la Bible, lorsque le son de la trompette sonnera, Bible lobby, le fils de l'homme a posé la namapata. Pourquoi namapata? Parce que ma belle, bonyoko la qui est, a unyateli sous ma belle. Parce que batunyo so ba kozala lokola ye. Nde ba okende, so za lokola eto okende. Ah, papa JP Pembele, viseur na kata wambo. Omonde na pemi papa JP Pemba makambo eza matata. Makambo eza matata. Soko za lokola eto okete. Ah, naza lokola ye, Yesu naza lokola yo na façon de parler. Soko za na double nature okete. Okete. Ba uchelo sincérité. Bible on sera transformé en un clin d'œil. Un clin d'œil zabo. Oh là là, magie Aruna. Et puis, bah, signe, oh, déjà, tous les monde s'annonce. Vraiment. Même à ta, oko yoka lilobate, oko ndimela lilobate. Mais talaka basi. Talabasi na ti raison enseigner bisoté. Tokomi wapi tozaki wapi tokomi wapi. Vraiment merci beaucoup papa. Merci beaucoup. Bon na bandi papa mbamo na sujet na bandi te que papa wuti wapi azana na bandi ndenge nini wana à suivre mbala sima tozaki na souci na ya message oyo. Mbambote mingi na bandi ko nyonso oyo bo sabona ka bo like ka bo partage ka émission na bino Magie Aruna de Scientima papa Bambote belé vraiment merci pour notre soutien na yo na seki na ngaka. Merci pour notre soutien à yo. Papa JP Pembele viseur na kati ya Wambo, merci beaucoup. Na sima caméra tozana Michael Mayola, tozana John, Michael Mayola et John, ba réalisateur makasi o basimbi Angola de Kabinda akunene, bambote ebele, vraiment mbote na ngai na bino nyonso o bolingaka. Mama vérité bakesi basali ya Nzambe batata bino nyonso. Merci beaucoup na bino nyonso tika nkolo apambola bino Nzambe etombola ka Nzambe futa kitoko. Bonzambe, Nzambe na Nzambe, atolobi 100% Bonzambe, bambote na bino nyonso les disciples de Jésus-Christ, oboza surtout na Europe, Evem Bopeti la fille de mon père Boeni Chiku, bambote Beléa papa Basaoula, président Vata, président Noé, président Bakangila, bino nyonso bande konanga ya basi, les disciples maman Afi, ti tata mwasi, bambote ebele tika nkolo apambola bino na roko kata boete, na zozongisa micro et pa ya papa, elongi ya papa na caméra pour na message ya suka oye kokende partout dans le monde na ba na Nzambe no sala donc par rapport ya sujet conseil nini papa akoki kopesa et pa ya ba chrétien nyonso. Ah merci maman journaliste, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ce qui est important pour na biso ezali peuple ya Nzambe bayeba ki baza peuple ya Nzambe. Amen. Un peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. Donc, peuple ya Nzambe, il faut batambola ndenge Nzambe na bango alingeli. Amen. Pona nini? Po bazalaki na mokili. Nzambe alongola bango na mokili. Amemi bango place Nzambe azotambusa bango. Ya omoni aya kosukisa na maloba lobi, boza na mokili, mais boza na mokili te.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire biloko bato mukili basala bino bo sala ngulisute. Makambo bato mukili balobaka bino bo loba ngulisute. Pour bino boza un peuple mis à part. Mis à part, yes. Yamone nikaka na shamara tensa na ba oyo nyonso bandimela Yesu lokola nkolo pe mobiki si ba koma un peuple mis à part. Amen. Semence ya mokili ekozala na bango te. Amen. Po soki semence ya mokili ezana yo mokolo ya suka okolela. Tango okolela okose souvenir lokola riche na pauvre Lazare. Batu mibale na mokili. Mais moko azalaki malamu na mokili riche, moko azonyoka mamazaki na Yesu. Voilà pourquoi malamu na ezala na Yesu, na yeba solo, na batela solo, na batela boyambi nanga, na batela bondimi nanga. Pour lobi ata na zangi ya mokili, mais lobi nazala na espace yango ndeza important. Amen. Parce que nyonso tozana ngwe utikala. Amen. Bana ba utikala mwasi abutikala biloko tuye utikala mena ko kende ngai moko. Okay. Na bizale na soki na bongisi tena Nzambe un jour et vous allez trop tard pour y penser. Yango bana na Nzambe ba bika message oyo. Vraiment bobika message o le sali est individuel ndenge papa lobi message ezalaki yangwana Nzambe ya lola apambola bino na yebike bomoni papa mbala ya mibale bomona lisusu papa so bozana posa boyeba prophète auti wapi abandi ministère na ye wapi vie chrétien na ye na nini et pa ya tata nini na yebika za Melchisedek te wana mbala ya sima to jwa lisusu papa akokota na mozindo po biso nyonso to koka ko découvrir papa vraiment tika Nzambe ya lola apambola biso nyonso. Merci beaucoup na JNZ News TV et merci beaucoup na V Make TV. Bye 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 bye.